Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi eza oabino Penge Fofana l'homme du moment na lobi keno rendez-vous eza moko eza esengo na musala oyo pe mutu ko reconnaître yo ko bengisa yo na manifestation na ye yango eza la fierté ya mopanzi sango Penge Fofana l'homme du moment na lingina lobanini na création ya PLT oyo ekambamaka na maître Toussaint Alonga député honoraire Eli Yamwamba mentor na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba aza politicien o alobi na ekolo bana mboka ba pesa ye confiance na mayele oyo azui bandeko na ngai lelo a décidé que ça la partie politique na ye mwana mayele soki azui akomaka na niveau ya ko défendre maître na ye lelo maître Toussaint Alonga président ya PLT baeba parti na siège baeba parti na drapeau baeba parti na mayele ya président alobaki na accompagné na Lisala précisément Lisala eza ville historique Mobutu abotama na Lisala Kasavubu atanga na Lisala iko même cardinal na biso atanga na Lisala même papa na biso Honoré Ngwanda aza mwana Lisala soko okelelo okuta famille na ye pe Toussaint Alonga aza politicien oya gauche droite te oui na ye etikalaka oui non na ye etikalaka non po aza parmi ba député élus oyo baningisaki na Assemblée nationale ti lelo aza Costa yango na kosenga bolanda kokita na ye na Lisala attaque président ya PLT po alobi ye aza mwana ya Lisala lolenge asali parti na ye na capitale de Kinshasa akende place mutolu na ye ezali yango na kosenga bolanda kokita na ye na aéroport ya Lisala carnaval na meeting bolanda image tozana esengo makasi ya komona président national ya parti PLT na kati ya province na biso yese ke aza mwana ya mongala tomato ya biparto na esengo mingi oyo eza eloko nde ya mongala bien ke parti politique eza mpona état national na biso yango yango nde eloko ya biso ya province ya mongala Bela sini mouko na osa mosala mobilisation. On a maître Toussaint Alonga avocat du peuple, président pe abiso na niveau national ya Kinshasa ya ACBL. Donc, on a sepene makasi. Na Kinshasa asumba biso makasi. En tout cas, j'ai un souci à mboka, souci à Congo. On a besoin na maître Toussaint Alonga avocat du peuple. Nous avons besoin.
Bana Kongo mobima boyaka tolandango bana tate kosimala maboko tolanga ozala sentiment nini ya komona tise alonga na kati ya esengo eza mingi moto tozelaki yeyo okuka lokola akomi eza esengo mingi mpona biso bana mongala okuka makambo biso tozelaki yango mingi eza esengo mpo mwana na biso ya mboka kosala biso parti politiki oyo biso toza na esengo mingi depuis Mobutu, depuis Kasavubu, tozwa nano parti politique ya biso moko te. Bongo mpona biso ezali esengo mingi mpona mongala po tozwi mpenda molobeli oyo akoki kolobela biso parti politique oyo ezali esengo mingi mpona bana mongala. La justice distributive. La liberté, la justice, la solidarité, l'unité nationale, la bonne gouvernance. Justice et développement. Biso ya moyo
Mama bandeko na ye awa kopesa bino message mibale ya liboso koannonce na bino ke kobanda le 2 février 2019 tokreaki officiellement parti na biso oyo ngai moko nazotambusa kombo nango PLT elingi koloba parti les transformateurs. Na 2019 na mois ya août tosalaki sortie officielle na biso na Kinshasa jour pour jour presque 7 mois lelo parti na biso eza koexiste. Parti oyo na Sanza Motoba eza implanté na plus ou moins 7 provinces na République. Na Tanganyika parti na biso eza implanté, na Haut-Katanga parti ezali implanté, na Kinshasa parti ezali implanté, na Kasai Central Kananga parti ezali implanté, na Bandundu na Kwilu parti ezali implanté, na Bakongo na Matadi parti ezali implanté, na Lisala na Mongala parti ezali implanté, na Gemena na Sidubangi parti ezali implanté, na Mbandaka na Équateur parti ezali implanté, na Sanza Motoba Congo bisika nyonso na ebisi bino basali ngai confiance pamba te naza mayele koleka bakongolais nyonso basali ngai confiance parce que nyenye lisala ezali esika ya liboso oyo président national akitisi makolo na ye mpe azwi maloba mpona koloba pamba te lisala ezali esika koko na ngai baboti na ngai bakoli babotama lisala ezali mboka na ngai nazosenga na bino bana ya lisala bana ya bongandanga bana ya bumba bosala parti PLT parti numéro 1 na kati ya Mongala. Est-ce que boyoki ngai so boza d'accord na ngai bobeta maboko na to nyenye degré ya pauvreté eza makasi pona nini 18 ans na règne ya président Kabila jamais atia makolonene na lisala nzokande nyenye landangai naza moto nalobaka vérité pe nalobaka malamu landangai règne ya président Kabila 5 chantiers ya république ata eloko moko te esalema na lisala nzokande awa ezaki na badepute eli na parti ya président ya kala bazobinisa bino baokabela bino ba 1000 francs mais lisala etikali na pauvreté nzokande ville ya lisala ezali ville historique pamba te deuxième président ya république maréchal Mobutu abotamao. Quel mépris, quel sabotage,
jusqu'à zaka tokokontinue na bozoba ya boye baza na respect na bino te baza na tina na bino te me balingi bino bobinelaka merci nyenye à l'époque ya Feka Tumba Mwake akomi na aéroport ya Lisala atali Lisala akitaka te azuki na aéroport abaluki akei andimaka te koeza ville ya Lisala makadame o Mobutu atiaka esila te atika ti lelo 22 ans kaka ndenge batika yango ndenge ezali nzokande Lisala ebimisi bana mayele ebele baprofeser vunduawe bambanda bato ebele batangawa tango ya administration na makambo etalaki kelasi ya kotanga Lisala ezalaki esika ya liboso tala lelo position ya Lisala Lisala eza na probleme ya balobeli bato bino botinda na Kinshasa bayebi bango te nyenye nalobi boye na Kinshasa bayebi bango te ata ba journaliste bayebi bango te journaliste oyo toye na ye soki bolandaka TV na YouTube télévision tokomi wapi na mwana mboka Eliezer yende atamusaka yango tomemi yawa awa po azoba image na bino bato ya poto balanda bino bato ya Kinshasa balanda bino bamona lolenge Lisala ekomi nyenye bana Lisala oye Pete viva Pete viva pour la transformation du Congo eza nyenye eza mabete bovote badepute me bovote bango mpona nini nani oyo ayaka awa na mbongo na ye akoki kosilisa nzala na bino ntango ya escroquerie esili nazoyoka sango ke depute moko yende moto akoma koempeshe Lisala ekenda liboso makambo etali basosiete oyo eza kosala baboi olie bakotisa mbongo na gouvernorat depute wana mosala na ye kosalaka nyamu atiaka mbongo na poche bokomola maboko na bino namona bino nasakola naloba tango tulitu na biso gouverneur Mbonga yaki asalaki makambo ndeko na biso aza lelo gouverneur moto wana azokontinue kaka mais napesi bino promesse tango nakozonga Lisala nakosala conférence de presse bolanda na Top Congo bolanda na Okapi nakoindexe ye nakokomela président ya Assemblée nationale nakosenga rendez-vous epa na président ya République nakopointe député wana tokoinitie baction mpo na ye de sorte que province oyo ezala libre eloko ekochange Lisala soki bato oyo baza na mayele baza na makambo malamu bakotravaye mpo Lisala ekenda liboso batata bamama bandeko tango ekoki révolution ekota na kati ya Mongala boezite te kotelemela moto nyonso oyo akoya na moyibi po azongisa province oyo na nsima botelemela ye niveau province na biso eza na pauvreté gouverneur ye moko akokoka te
il faut totia ye maboko, il faut tosunga ye. Félix Tshisekedi oyo akomi lelo président tango na yakawa na lobelaka biloke nga naza Tshisekediste banda 1990 naza na Tshisekedi naza opportuniste te ayebi nga mpe nayebi kozala pembeni na ye eza privilège te mpo na ngai me eza mpo na kolobela ye abalusa miso na ye na lisala na promettre bino kozonga na ngai na kosenga audience epa na président ya république koyebisa ye ndenge azotambola na baprovince nyonso il faut aya awa na lisala eza na bato bazalaki pembeni ya président ya république ya kala Joseph Kabila me batikala ata mokolo moko te koyebisa président ya république tala vi ya lisala tala vi ya bumba tala vi ya bungandanga ata mokolo moko te me kozala pembeni ya président ya république sans que miso na ye baluka na province na bino ntina nango eza nini nyenye lisala oye PLT viva yango toyewa na se na moi ya makasi otiki misala na bino batata bamama mpona koyoka message oyo eza début ya changement na province ya Mongala tokotika lisusu makambo etambola mabete na province oyo nakomona gouverneur nakoyebisa ye soki problème ezali nga nakozala interprète na ye gratuitement na Kinshasa nalobi bien gratuitement na Kinshasa soki tokotika ye boye akoresir te il faut tosunga ye parce que eza na bato oyo bamesana na moyibi basociété ebele ya lokuta ezali awa eza na binga eza na bosonzo bafutaka bataxi te bagene na se pour que bino botika na kati na pasi moi groupe ya baindividu babanda kobénéficie bavantage ya province kobanda lelo abuo makambo wana ekozala lisusu te toye awa mpona kolakisa bino parti na biso tosenge na bino boadere massivement na kati na parti oyo soko tali IDPS 80% ya baluba baza membre ya IDPS nalingi 80% ya bato ya Mongala bozala membre ya PLT est-ce que boyoki ngai napesi bino merci mingi na moi makasi bondimi koyoka ngai il faut boyeba ke bitumba oyo tolingi kosala na kati ya province ya Mongala tolingi kosala ngo biso moko te il faut tosala ngo na bino marche ya liboso oyo PLT akoorganize na kosenga bana nyonso ya lisala toute tendance confondue bosala marche ya koreklame président république ya lisala est-ce que toyokani mpona nini aya ye moko apepe pauvreté oyo ezali awa kobanda 1995 dernier voyage ya Mobutu ti lelo président moko takoma na Mongala est-ce que nakosi me ngai nabundi komba na changement pembeni ya Tshisekedi changement ekoki kozala bisika nyonso te soki ekokota mpe na mboka na ngai lisala te est-ce que toyokani malamu natondi bino napesi bino merci siège ya parti na biso ezali awa
nazali awa kino vendredi prochain nakoyamba bino kobanda mercredi jeudi tokozala na séance ya information na encadrement ya bacadre ya parti bayeba parti eloko nini lolenge esengi bamisongage na parti pour que na 2023 ata parti moko te ezwa député awa na kati ya Mongala. Est-ce que boyokinga malamu? Est-ce que boyokinga malamu? Bomeka bango basali eloko te mbala bomeka pe biso. Est-ce que toyokani? Merci na nyonso, merci Nzambe apambola bino. Merci. Tolongoli sala tozui direction Angenga toke na Bokutu nde village natal. Et donc se pensenga ezanini ko reconnaître que tout ça longaza mwana ya Bokutu ava tokota na Bokutu famille na famille baza na cérémonie na bango bayambi ya bango mwana balobi mabele alisala ekokota na Bokutu te yango na kosenga moto nyonso o aza villageois ayebi cérémonie balobi basokola ye makolo na mai botala lolenge bazolongola ye sapato lolenge bazosokola ye mai même ata oke en Égypte batu na batu baza na cérémonie na bango bolanda. Zafa, bonjour. Les transformateurs, la justice distributive. La dignité humaine, la liberté, la justice, la solidarité, l'unité nationale, la bonne gouvernance. Parti les transformateurs, la président national. Kwanda mwana mboka Tuse Alonga président akomi na mabele ya bakoko na ye sadi mabele ya bopapa na ye yango balobi na ye moye akatisa mai eza te po oyo ngambo mosusu yango tozozi papa okoloba nini oyo komona eloko bozosala ye po toza bantu ngo ava kokatisa esenyaka ifo asukola makambo nyonso tu etola ambo problème eza ke chef auti na chef lia province oyo toza siko na village natal ya papa na ye alors oyo ezali limite ya secteur ngombe doko na ngombe mombangi kokatisa na ye esenga oyo utaki kote ya secteur ngombe doko etikala azwa oyo ya ngombe mombangi tokatisa na ngo papa na ngai Justice et développement. ngai nauti Kinshasa naye na bino mwana komona tolingi tokatisa mai yo oboyi yo osali ese na mikili ya poto na bana nyonso ya lisala Équateur bakolanda o na monde entier oyo osali ezani oyo ezali ka ndenge ndeko auti koloba
eza bokoko se oyo ezali mboka mosusu mabele mosusu mai yango oyo ekaboli biso seke ndenge akomi azokota sikoyo na mabele ya bakoko ya ye plasi motolu ya bakoko na ye ekonama eze sikoyo na mabele oyo azokota seke ndenge awuti boye makambo awa etikali ndenge akoti bakoti polele ndenge azwi mai oyo tosikoyo makolo tosikoyo maboko na ye tuka ndenge azokota tuka oyo ezalaki mabele mosusu oyo akoti mabele mosusu mwa liloba na bakongole nyonso ndenge olati lelo elamba ya oyo abino ya mboka asali ya ye parti politique aboyi kozala nsima bato non tondimi ye na kati ya mabele ya mboka na biso tondimi ye tosepeli eza esengo mpo na groupement ya biso epuis na secteur na biso tozali na molobeli te molobeli aza te po tomoni baekole penda na bandele batableau eza te baba eza te kobanda awa ti boye nzela eza malamu me kobanda awa ti tokoma binga nzela eza bien te me comme tozwi tuse alonga tozwi ye molobeli ya mboka ya biso ya secteur ya ngombe mombangi Justice et développement. yo mwana wasibo obokese nono se base yo normele ko se so kese base ole no normele ko se olele na ne 60 na liabo na ne pana noko simo ndanja simo na sate kuma c'est vrai. Le sang sur la montée ma polele. Papa, mama, bilenge, mama, mboka, tout ça, alonga, presa,
Ok. Bana ya groupement Bokutu oyo. Bana ya localité Bongonde oyo. Bana ya chef Madonda Bana ya papa Toussaint. Tuzane sema koyamba papa Toussaint. Tokete nano maboko pona koyamba. Bongo tolingi toloba mwa moke kasi tokoloba mpenza te toloba nsima. Tolingi tovandisa papa Toussaint mwa moke. Bona lingai toyamba kovanda bamama bazwa nota mwa nzembo bayembela eso esi topesi esi bavanda te. Bana territoire Lisala oye. Bana province Mongala mbote na biso. Mbote lisusu. Bana Bongonde. Bana Bongonda. Soki toyambi papa Toussaint esengo tolakisa yango mpenza nano. auditeur abina ngai akotika yo te nzoka nde atikaki yo nabai na ye tika ye nyonso osenga ngai nasepeli nde namoni yo banda Kinshasa mokolo na mokolo papa na ngai alekisaka ta minute moko te aloba mpo na mboka na koya na ngai akokisi 86 ans Bula tuku mwambe na motoba aleli po ayao na bi na ye problème ezate nga na oyelo basango na bokutu esengo naza nango bokoki kokanisa te na okaka bokutu ya mpona ye eloko eleki bokutu ezate alors lelo na nyati makolo na ngai na bokutu naza ne sengo makasi meloko na lingi na yebisa bino eza boye nga na mwana bokutu 100%. Koya na ngawa eza ebandela meza suka te parti oyo bomoni eza créé na mwana na bino avant etambola Congo mobimba il fallait komwa na bokutu na kosenga na bino ato kotaka parti nini tiana elamba wana pembeni kota na ona parti pona nini bokutu à part Mongondo oya salisi bana ya Lisala bana ya bokutu ebele na Kinshasa banda fanda pembeni batu musu bazate mokomo na ke na prison ya Makala na ke na prison ya Makala namoni mwana moko bakangi ye bakondane 2 ans azaki na avocat te ayoka kombo na ngai ayebi nga te tango na koti
na bima na monika kaya ibisinga bio nga na ande kono na bokutu na lengi boyo komi andene o to yaka koteka biloko accident moko esalemaki babio nga moto na provokaki bakanganga famille ezate na yawa mingi pona bino ba jeune tango mosubo ozalaki délaissé me nga naza disposé tosala na bino elongo na ye awa mwa ndambo nga nayebi bino mpe boyeba naza touché chef eloko bosala ngai ngolu ekozala kozonga na ngai ya Kinshasa boyokana ndenge nini tokoki kokweyisa nzela oyo mabele ngai na kotinda mbongo ngai na kotinda mbongo boyokana na groupement misala salongo ebando osalemaka na nzela ngai na bando otinda mbongo chaque mois na bando otinda pour que nzela na biso ezala malamu compte na ngai naza na baprojet nakotonga ndako na nga awa na bokutu nayebisaki papa leki alukela nga terrain esika na kosomba natonga ndako na nga kisoki na ye prochainement na bando olala na ndako na nga maboko na nga eza polele mpo na bandeko na nga nyonso bagene ya bokutu baoyo baza capable na kati ya parti oyo tobunda na bango elongo banda mokili esalema ata mwana bokutu moko te atikala kozala candidat président ya république est-ce que biso tobotamaka totikaka bato tobotamaka tozalaka nsima na bato biso mpe tokomeka te biso mpe tokomeka te mikolo eza koya biso mpe tokomeka bokutu mpe zwa valer bokutu mpe eyebana bongo atikeli bino mwa likaya nga monana siko totikanga na maboko ya kapita eza bamama bapapa na bagene ya kapita ye moko akoyeba ndenge nini asala molongo yango tali boki yango apendanga maloba mingi kozalobi bongo atama mbote pamba apesa biso mbote libia mosuna akombo na ye bokutu mbote na biso bokutu oye bokutu bokenga bokutu moko ngai na ye nazwaka sango na bokutu mpa na papa na ngai ndanzi ya koko na ngai akundama awa ya mwasi ya mobali mpe abotama akufa mpe awa naza mwana ya mabele donc nazongi epai na biso ta oza mayele ndenge nini ozongi sika ngai nzambe atina makanisi na ngai nde ya kosala avana bande kotambola Congo nalingai d'abord nakoma na mboka ya bakoko na ngai Mama,
Bana ya Mongala oye. Na pesi bino esi mingi. Mbenge yondimi koyamba ngai. Obanda na kota kilo ya lelo. Mena ye awa na campagne électorale te. Ngaba ponanga na Kinshasa. Na yepe awa te nazala candidat lobi na kati ya Bokutu. Mena ye awa pona biso na bino tomeka kokanisa pona venir ya Bokutu. Ebele ya bato moyambi bango. Namoni même que na bizaleli ya Kinshasa ekoti epa na bino. Uyana papa leki na Kinshasa aisaki eke kokokenda namona mboka pe namona libota na nga na kati ya Bokutu. Mongondo asalisi bana ya Bokutu ebele misala bumba na ngambo kuna na Mongandanga soki bana ebele ya Mongala bazosala na contribution pour les DGI eza grâce ya Mongondo. Nasala parti na ngai moko oyo kotambwisama na 100% ya mwana ya Bokutu. Mpona nini? Paske naza kondima ke bana ya Bokutu kosalema te mpo toya kobetelaka bato mosusu maboko na se ya moyo. Nyenye Bokutu nzela eza te, communication eza te, telefone eza te, ofani ndenge wana. Tolongwe Bokutu toke na binga pona toujours installation ya parti PLT. Po pesa ye confiance azana posa yako sala parti maleti te souci na ye ezake o ezana kati ya mutu na ye akabolango na jeunesse. Mwana mboka Toussaint Alonga na qualité na ye allié ya UDPS po azalaki pe candidat na liste ya UDPS. Aza pe mutu o afutaki caution ya ba candidat ya Puna na Équateur. Tango président de la République azo yamba ba leader d'opinion, ba président ba parti politique, mutu nyonso o esengeli apporter un plus na souci ya président de la République. Mwana mboka Toussaint Alonga bayambaki ye yango na koloba na bino ke Bukesenia epenge Fofana na bango tolobelaka pe totiaka image po eza biso te FIFA nde ayeli ba Congolais vidéo ya solo. Président Toussaint Alonga bayambaki ye na palais de la nation yango na lobi na bino bokoyeba position na ye d'ici là. Silence na ye ezake azolamba biloko ebeli yango na lobi keno yango aza na besoin ya babilenge yango na mikolo eza koya place bakendaka na mbonda eyebanaka kaka. Mwana mboka Toussaint Alonga aza toujours derrière chef de l'État. Bokoyeba position na ye po oyo asalaka akomunikaka pe aza parmi bapoliticien
o balobaka pamba pamba te. Merci na PLT. Merci na bato bandimi PLT. Balobi parti les transformateurs. Isaiah Solo. Merci na apôtre Manya. Na sepelaka pe mingi na mosali na Nzambe, toujours na pays moko laïque. Claude Kabundu Walesa. Tango na leki pe atianga loboko alobi okokende liboso. Ezalaka isengo. Merci.